Jamido, la télé number one. Jamido, c'est la différence du monde médiatique. Jamido, la télé number one. Jamido, c'est la différence du monde médiatique. Jamido, c'est la meilleure chaîne numérique de la planète. Voici les raisons de la vie, les raisons les plus fiables. Montrez amis intime, la vie change avec Jamido. Jamido est là pour nous communiquer, elle est là pour nous donner l'espoir, elle est là pour nous cultiver, elle est là pour nous rapprocher. Jamido, oh, l'initiateur c'était Yondinga Akanga Masolo. Jamido, la chaîne par excellence. Jamido, oh, l'initiateur c'était Yondinga Akanga Masolo. Jamido, la chaîne par excellence. Jamido, oh, Yé, Yé. Jamido, oh, Banangola, Jamido TV. Eza na ba émission ya makasi, ba théâtre ya makasi. Lelo, libeba, lelo, libeba. Balobi, l'aura bien, bagage bien, ba film bien, ba information bien. Bo s'abonner. Tala nga na zawana. Boko mona ngane bolingaka nga, partout bolanda nga boko mona nga. Jamido TV. Kende liboso. Avancez. Odingo tala nini? Odingo tala bakaki, odingo tala ba théâtre, odingo tala ba émission, kota pasi msesute. Place de Jino Lanzali, soso pe mobutu azali. Batu tu bolinganga, na opi bolinganga te. Bo s'abonner, bo za décider. Nous sommes tous sala awa. Ils sont super canon. Ils sont super barbara. Ils sont pour sala makitoko makasi bande kunengai. Baba de Yondinga. Udu sala musene yo kitoko. Jamido, Ndezali chaîne na biso, chaîne na bino, chaîne na batu banso. Bo s'abonner massivement parce que bo tala bilo kitoko, bagaka kitoko, ba film kitoko, ba série kitoko, ba feuilleton kitoko, ba émission kitoko, nyoso ya kitoko. Ouais, Barbie, muto ki mate, muto japete. Biso nyosho, mushapinzira moko, bo s'abonner, to s'abonner, ba s'abonner. Bobo c'était abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Bo s'abonner, bo reçoit émission Kafu, bo reçoit gaga Kafu, bo reçoit vraiment makambu. Bo s'abonner vraiment massivement, bo rater. Est-ce que si na kosabino? Na note. Est-ce que si na kosabino? Na note. Boumela. Ba théâtre, bagage. N'importe un temps. Bobo c'était abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. On a lu massivement. Na s'abonner. Tout ça na biso nyos tout. Pour tout ça la décider. Na ke ku s'abonner yo so là. Nin. Pour bandola lanza te, bandolia qui a mal qui a dégâts. Bo s'abonner parce qu'il n'a pas à s'abonner. Donc, yo soza distrait de gauche à droite, tala bastar na bino tout. Bolinga a. Talanga wat. Te. Pasi na zanga wana ngana bango. Tu so la raté. So di mutal. Utani ngao. Ngana ke ku s'abonner. Ngana ke. Tokutani wana à suivre po bo mona nene botai toujours. Jamido, Nous sommes tous TikTok. Ils sont Jamido TV. Bukandi musikate. Abonnez-vous massivement. Toujours one. Let's go. l'initiateur c'était Yondinga.
Etalaka boye. Nzambe sunga ngai ye. Nakalinga madidi madidi. Oyo nini non 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 c'est sur na olota qui a créé sa maman non 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 c'est sur na olota histoire ya moto ebandaka na naissance atoba ye mwana botami ye ezaka bongisa image na yo ti naza mpo ofilme bien
Voilà, tokomi na cinquantenaire, tomoni batondi malgré RK déjà, mais Congolais a préféré aller la Ségué Mignon. À la Kissi, n'est pas qu'on pèse la carte il y a un mot qu'on a mis. Alors, mais moi, je suis allé dans la dernière Corée, et puis en tant qu'artiste, en tant que collègue d'artiste à Koufi, mais moi, je suis allé pour bien vous qui n'a même BCBG. Mais moi, je suis allé. D'abord, il y a le Bapénézate parce que voilà l'émotion m'a cassé. Donc, après, c'est gars Koufi. Je ne crois pas. Mais l'air à mon abimi pena baladi sebo abi nzoto ezatinati maniata na ba souvenir ebele na mutu ya na sala test na wenge ya papa shira retena ngai mission ola ndanga eza isege pa isanga ke via le no fort dans nous awana vol des za mission yem tatindela nga banzembo fa ba mi travailler na pale Evano na ye trop pour ça matin et bébé. C'est gars dans le orchestre. C'est gars à tina parler biki. Tu ne sais maniata parler mon boulot. Fatima la ngala. Tam fiye mo ay tina ndak ba na la ba chala ba mambo ba shaifa. Donc parler ça est papa c'est gars avant d'abouler parler. Maniata là parmi bateau yo. Sur le lobby na rozo orchestre ayebi situé parce que c'est gars même tazaki olinganga trop ka funa zo na mouvement comme magana ça c'est gars na sina kei na obunda ne bala bunda kama buba yaka donc ne Angola bachana ni se to ne ponto mouvement na yo donc la tâche na bo l'artiste qui a vu à souvenir les gens belé. Maintenant, quand il y a un souvenir, il y a ma casse et marcayo, il peut y avoir dès son vivant, il y a un tiki biso, il peut y avoir ma casse et tika les mourgos, c'est la mémoire. C'est gars. Cause à un problème. Comme tu poses jeune, ne peut pas chérir à passer. Mais si tu joues des c'est gars, il ne peut pas chérir à une solution. Et c'est belé.
eko banotanga ati nini moni mutu na nsima liwa na ye nde bato baloba malamu na ebele me malamu asege témoigné nde ozomona boye témoigné depuis jour sango na ye epesamaki nga kudu na banda kolela depuis jour ayebisangaki esega asalaki sega fo bakate likolo alors to bamingi te nzambe aboma Voilà, mesdames et messieurs, on va continuer cette émission en direct ici, cinquantenaire. Là, je suis avec Yamami. Yamami, il est là. Bonsoir. Bonsoir. Yamami, c'est gars qui est. Toyoka qui a un loco la sangona musica. Enfin, les lots, tu as corps et kiti na aéroport international en Chili. Tant que d'abord, l'Iwa, c'est gars pour toi. Écoutez la qui a pipé ça qui est boni. C'est la qui a ma bé. C'est gars mignon, mais n'y a pas koufi. Obi biso tofanda simaro mingi simaro emi baliwa modèle nyonso mais wa seke wana te poeta komaki kuna te mpasala accident côté hôpital panga on a kendo ta seke no hôpital c'est penza ambiance mo kitoko kota la sege bato ba kota la sege beaucoup tali pe bo sepeli solo lipe non ba pa ko lipe bino non ndaki ta sege mo ni ba pesi sege pesi pe donc elengi moko boité to koma boité non malade no accident pour akepe ente to boité mais sege bon Nzambika parce que na diamant wanga la peut-être na diamant même plus de 3 fois normal tout sur la biso mo komzutu ba yele ya ko moko aboye abina ko serre za bien zo angoka ba yego bo pisu izaka so ba sukali wala bien so isa bien melango oh mais les solongo ya okata likolo yo zaki na hôpital ou assista ki est-ce que c'est vrai que ba kata ki se gen lokolo na diamant c'est Megera qui m'a connaît je crois il avait ses pieds na diamant bon s'il y avait au moins nzamba pesa bat mayele apesi segen mayele ya kubeta drum basi bande comme sous mayele ça la médecine na o batala ki ba mo qui fait au katalikolo on condamne pas si c'était ce qu'il fallait faire ya problème toi pena bande ko belé baza na problème wala dire que ce bakata za diamant je ne sais pas confirmer mais je ne pense pas parce que tu as guiné donc il a segé na diamant na basuki na yo wana nambe tout papa Chirazotala yo asi un message puis attaquer kulutu na biso chroniqueuse munene ya mboka na biso qu'est-ce que tu peux dire papa chéri habité mutabi pas sur papa chéri hein habité surtout trop la segé mais oh ça pas papa chéri kuna même te so kabulon na so on comprend parce que segé était un peu tout pour lui Wenge c'est vrai mais il est aussi habité Natala il peut producteur moi aussi dika faut fallait ka ba beta les 31 ndeni papa chéri a betité attaque humain ba divé wazotala biso producteur munene na mboka est-ce que acto papa chéri ça la betité pour la mission et pour toi comment tu as trouvé ça? Il a honoré la mémoire de d'un de ces vaillants soldats, Ségué Mignon Magnata, Ségué lié à Jibempian. Bon, non. On écoute un problème, fais même pas qu'on en parle. Voilà, Francis Kakonde Pakoufi à Zapé. Ouais, Francis, oui, Francis, chez Francis, Antenne A, c'est la première chaîne privée, hein, au Bandagi Namboko. En tout cas, c'est la première chaîne, c'est. Mon pensa jeune Francis Baye Marceline Makoumania na sport dans journal télévisé selon squal Willy Kalinga ça dit chaîne moko qui pendant na vuya moko amsa makasi et Francis était sorti de l'eau quand il faisait la chronique musicale tu sais qu'on sait les musées chez Francis vraiment c'est quelqu'un qui s'est fixé pendant le milieu de la chronique musicale il a bien fait son travail et puis ok Napoto ok poto qui s'installer ça c'est un choix. Bon, on le regrette beaucoup pour Francis. Je me rappelle, il n'y a pas longtemps, il est venu ici, il n'a pas fait une émission. C'est un projet, il a toujours des beaux projets, hein, conscient, il a toujours des projets qu'il réalise, tout ça. Bon, nous, on fait qu'il accompagne, c'est pas un problème. Ben, puisqu'on a été que Francis Obé là. On a eu Francis Akoufi.
c'est Marc Tabou qui m'a appelé pour m'informer officiellement que Francis est mort. Bon, comme les parents sont ici, Bazozi là-bas, et Bazo, mes parents, Bakoya, Bakokuna Francis, bon, c'est un peu, hein, c'est qu'il s'est dit, mais non, mais il est mort. Nzambe Karato, peut Sarah Lokum Lanzambe, Zaliwa. Merci beaucoup, courage ya mami. Merci beaucoup. On parle ma belle, abino boza bolingana na terre. Faut bolingana, biso to lingana. Biso za une association na biso ya bomoko. Moninga na feto zali na tanga ba pasi, na tanga bisengo. To bando sala ba réunion na biso ensemble. Mais souvent tiki biso to tika ete photo ke tika ye. Place on nzamba poni ke azala. To tiki après awa. Toujours surtout que tika ye na cimetière. Eza nzela na biso nyonso. Eza ka pona mutu moko te. Ndenge yo pozawa. Ndenge bino to bo filmer na boye. Très bien. Nga na yali. Donc mutu na mutaza na journée ya kobotama. Aza pena journée ya kokufa. Kokufa eza nzela na biso to kenda kopema. Olongwe na vie ya kosenga. Olongwe na vie ya kofutela. Olongwe na vie ya kosomba lupango. Olongwe na vie ya nzala. Olongwe na vie ya posa ya mwasi. Olongwe na vie ya posa kobotisa. Olongwe na vie ya posa ya kolule loko ya mutu. Okomi na vie oyo. Oyo biso tuto reva to kota na lola. Sege na minute oyo masana ngaza na lola. Ah? O saba aventure. Saba aventure te. Sege na minute oyo masana ngaza azana lola parce que azali mutema malamu. Mutema malamu ni laksi yango omoni bat ba Holanda e botina euro. Moli moni pe mala kimia nzamba batela ekota ali abomba e yeto kolela na ba jar news. Et omoni comment ça qui battait. Vous avez été roulé la drum. Tu connais la drum. Chef, vous avez vice-président de l'association Bomoko, dans les médias. Yo pona matanga. Donc yo pona matanga. Ce pona matanga to poser une question mais pona matanga. Pour bino na ebité on dit omoni vie yango. Vie yango suka biso to ko takana libulu. Ba préparer vie interne na binoko. Koyeba ko prier, koyeba ko tanga komba ba tout bien. Koyeba nzambe po loko leki yango ati. Moyo poser une question. Oza mutali boso bo vana na kwa mo bo sel ba click na bino ko sakana na ba komba ba tout mais comme oui eza jour ya présent na biso akufi. Et on a répondu. Donc ce qu'on pone en mot na ko sa émission na oti. Donc loba question na kana ngolo bani. Lelo ko loba to tala ko to sana mokeli ko resto ki ni nga zona ba anglebele. Parce que ko oza vice président ya association Bomoko ko eza sanga ba babater no so ya ko. Dans motali président na yo lelo atiki biso no ko loba ba ki motumba azongi lelo na case na batu bazotala yo na organisation ba na confirmation to organisation bo sali na ninga ko tena mort programme définitif na et ça la minenge. Pour la biso on a arrivé à port pour la journée ah oui, V mortuel les allés vendredi. V mortuel les allés vendredi nasi bon mon amour calamité ba panza place. À lever du corps et à samedi. Tous à l'église après église. Qui est la métropole. Donc on a profit. Bon Moko, s'il vous plaît. Ton père de on a profité présent. Et mon bozana moi mawana. En plus, tu as devant morgue. On dirait bon, mais on est tu as peine na matanga ya solo. Merci beaucoup. Donc, on a coupé avec présent. Donc, mon grand frère n'a pas vendu bon verrou coulé. Verrou coulé, à batteur il y avait 929 Zaiko. Donc, tu as bon qu'est-ce différent. Tu as là Adolphe Dingezi, tu as na Bina Filé. Tu as na BCBG wana, tu sais tu as na nene, tu as na nene, tu bon qu'est-ce que tu es allé. Bon moi qu'on a vu ces allés pour na kolongola molimo ya kofingana na ba batteur oyo ba jeune musu ba bimarisika kofingana ba grand kofingana ba vie et on monte tout ça là bon moko wana pour na laksa bango soki ngana yeba kita passage te
soki nga naza na avantage ya kokenda poto kosombaka babaguette nakoyala mosusu na 4 bottes ya baguette na partage yango na baninga bazala mpe na babaguette original par rapport à babaguette mosusu oyo batekaka na bavictoire bakese claire okoyala mosusu na 20 caisse claire opartage na baninga opesi mwa moninga mpona tozaka biso bomoko wana mpona kosala makambo ekende toujours liboso soki ozwi problème to soutenir massa moko na biso pas problème asaka accident zwaka problème na pacho na mutu bana osala opération mbongo ebimaka na caisse toke topesi famille na asala aussi quoi akufa za président nga naza vice président donc tolele na honneur na valeur na tout tolele na honneur na valeur na tout pour la moni pe corps comme ma pembende en photo bonga malango. Merci beaucoup na kosenga na bino pe ba journaliste ba chroniqueuse na ba chroniqueuse bo sala pe bo moko na bino et ça la bien pour bolingi ko finga na to mokilezo kene mabe bangwa ba commerce Igo Sente naloba bonjour parce qu'on est déjà désert. Bonjour Tata. Na moni on a morgue souci ka yande ko na yo. Ouais, voilà calé donc mes condoléances d'abord à la famille biologique. Mes condoléances na famille Wenge. Wa kufeza moko ya bakonzi. Moko ba généraux Wenga koi. Et biloko biso pe tozo sala ka suite ya bakonzi ba dola biso comment diriger bango wana. Voilà. Donc yon te côté na ndonga malili. La moni pe présence à Papi Kakol, waza pe chef na yo, azolela kaka, Wenge Muzika, maison mère Mobimba. Si y a un mot dans le bala, bande gonyo suba otala yo, Igo Sente, qu'est-ce que tu peux dire? Bon, kolobeza te, nzambenda pesara, yepe mutazui. Donc, rendons gloire à Dieu. Na we komeli biso ba artiste. Parce que kotala Seguin, Mignon Maniata nkale, ngabenga nkale. Donc, n'habite sur une mission mora polémique ou ya sala ou bien la mission ko yebisanga za na rando na nani ou bien so ko yebisanga ka swana na nani mais les lois zate donc biso tout sala mabe to ba kenzambe ne mokonzi donc c'est ça message dans la wana merci ouais de rien Tata yé dos pas na monozo landa kaka tout ça qui na aéroport siko toza na morgue à cinquantenaire. Ouais, justement, surtout Solanda parce que ils a pas si ming pesa mora, obi que Seguin aza artiste mune na mboka na biso, asali mingi azaki bien na biso, azaki garçon azaki conflictualité, azaki très social. Et on moni na se déplacer, obi que na comment la fonction de l'état na sala na tika ma musique, na bureau na kati musala na bino ifo na zala na aéroport pour na koyamba kora Seguin parce qu'azaki bien na biso. Voilà. Donc azaki garçon moko bien. Non na etika na habitude je fais la musique na zala porte-parole depuis 2001 jusqu'à 2019 na tika la mon la place mon côté Seguin. Atika la seule émission mon toi manqué mon tout toi na pour mon toi azaki garçon moko azaki trop bien azaki chef na wenge musique BCBG mais anda ko respecter bato. Azaki garçon moko bien. Donc moni tout ça depuis 18 ans dans un aéroport. Tisiko na isu na morgue à cinquantenaire pour na tika na morgue donc aza garçon moi trop bien ya romoni nazolanda partout. Merci beaucoup. De rien, merci on est ensemble. Bonsoir artiste. Bonsoir. Rio mes condoléances. Merci. Les lots qui sont liwa mais les lots enfin coréé ils ont ça là on est pour na liwa c'est Mignon Maniata. Les lots pena malobezate les lots la montée le l'homme moto bakolo va peut-être badrumer pour aller président badrumer en tout cas nangai j'ai perdu mon chef, j'ai perdu ma famille, mon petit frère, donc naza plein ebela kolobate adam comme lelo tendre micro atana badrumer quoi parce que adam mokaza Azaki président na Badromer donc va perdre chef na bango président na bango ngai chef na biso donc petit frère nanga na nebela ko lobate quoi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Mesdames et messieurs, donc je suis toujours là en direct devant la mort des cinquantenaires, toujours pour plairer Seguin Mignon Maniata. On est presque 2h du matin, donc Nzoto, il y a Moé Yezananzila.
Ezokoya, là on voit Papi Kakol, Sebondo, en tout cas, Sebondo ya machine. Mais tu reçois parce que tu as dans l'aéroport, tu es à 50e. C'est pour la première fois, tout le monde a initiative Oyo, Ozosala. En tout cas, Nzamba Sungayo, Abatela yo na famille na yo, Makamutu et Kende bien. Là c'est Papi Kakol, mesdames et messieurs. En direct de cinquantenaire, donc Papi Kakol Tozaki kuna boye soa na cinquantenaire. Voilà, mesdames et messieurs, j'étais là toujours na manque pour na solo là na ba o ba solo li, donc c'était Mathieu Bonché. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à l'Roi Francis Colombo. Tozole la Ségué ensemble. Merci à Mike Ndembo Mozuya Passia Ibara Passia Baninga. Trésor Miljenda, merci pour tout. Mohamed Moleka. Et merci aussi à l'honorable Patika Fouti, l'honorable le plus responsable. Merci pour tout. On est en train de pleurer. Ségué Mignon Maniata. Merci à Patrick Image. À suivre.